Barcelone bazo refoulé. Barcelone babotolier Mukanda. Démarche wana banani batu basali yango pour que bakomati na niveau babotola Barcelone Mukanda. Est-ce que vous avez pensé na bandeko yo baza famille ya Barcelone te? Na bandeko na bino oyo bazali na Afrique fo baya baleka pe na nzela na fo bazwa Mukanda. Na bandeko na bino o déjà si bakoti Europe fo baluka moye baleka banzela na po bazwa Mukanda. Vous avez réfléchi na tout ça? Okangeli Barcelone, oui. Babotola ye Mukanda. Yo o sepeli, o gagné nini? Pondo ozana pe peut-être ozana Mukanda te. Peut-être ndeko na yo moko azana Mukanda te. Est-ce que Mukanda Barcelone babotoli? Bapesi yango yaya na yo. Bapesi yango leki na yo. Bapesi yango ndeko na yo. Bapesi yango mwana na yo. Okanisi que non, nous devons détruire seulement Barcelone. Vous oubliez qu'en faisant ça, vous allez détruire Moulongo ya ba Congolais belé. Lelo Mukanda comme difficile na poto pourquoi? Ceux qui t'ollandais les bien bateau ba comme ici Mukanda difficile les a pas Congolais. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au Félina Vida, ce qu'il faut que la bande qu'on a vu, les accords de ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et amour et ce comme ils sont encore. Biso baïtola dans pays occidentaux, tu as déjà que les retourneux ça déjà baliste, au bas n'a pas besoin n'a pas besoin du loc au bas n'a pas besoin. Faut penser aussi n'a pas besoin n'a pas parenté. Les gens plus récents tâchent devant notre église à pour assister bah orphelin bah n'a pas besoin de parents. Les amis à chaque 27. Surtout que ça là y a un Nzambe à participer là, c'est au recevoir sa montée en Nzambe. Pour ça Congolais pour la campana, orphelinat Vida et Zobengayo, Tosura, Bana Balia, Bala la bien, Bamela bien. Nzambe akopambola ako songisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Na bote okosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat Vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat Vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida faut pas vivre. Alors vision na biso ezali pour pousser bato mosusu pour pousser bato ba aider bato donc surtout beaucoup plus la personne démunie. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na ba business te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa o bino souci bozana ngo pour soutenir bana yango wana nde tozo faire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour éviter Robenganga, pour éviter Yaka, orphelinat Vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. So, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please, brethren, I come to you to ask for help. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year, kids love it because they're expecting presents from the moms, dads, aunties, uncles, you know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year, you know, all those things, but there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, meilleurs vœux à toute la famille, meilleurs vœux, Bissikanyo Sezouame Bino, meilleurs vœux, na ba famille Nabino, na bandako Nabino. Je prie que le bon Dieu a comme Sabino le 1er janvier 2024 et pourquoi pas Bossili Sapé année Kanenge Bokokota année wana na kimia moi c'est-à-dire ngala par l'émission sur le code de bonne conduite mesdames et messieurs et Sengozali Yanga ya ko présenter encore une fois cette émission le code de bonne conduite vous tous vous savez que ezali une émission oyo batu ebele basengaka balingaka balukaka bazalaka wana en tout cas pour Rolanda émission au le code de bonne conduite aujourd'hui jeu de larmes aux yeux Moutema Ezoki et Sali Passi cette situation de Naomi Barcelone.
1. Naomi Barcelone babotoli mukanda. 2. Naomi Barcelone babotoli na mwana na ye mukanda. 3. Barcelone bazo refoulé na Kinshasa. Cette émission sera tout autour ya ba makambu ya Naomi Barcelone qui est moko ya ba comédienne ya République démocratique du Congo, azali moko ya bandeko o basalaka musala ya théâtre. Vous allez comprendre qui sont derrière Babiloko et Nyonso. Sur cette émission, vous allez suivre les audios, vous allez suivre le duplex. Yanga ina ndekonanga Naomi Barcelone alobi nini, peut a expliquer nini. Est-ce que Zali a solo, est-ce que Zali a lokuta? Est-ce que Naomi Barcelone est arrêtée réellement? Est-ce que Naomi Barcelone a un foyer yena mwana? Est-ce que Naomi Barcelone déjà si va côté un avion pour patiner na Kinshasa? Sur cette émission, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et na kosenga na communauté congolaise, il y a vraiment place ya kofanda na ba comédien. Et vous devez être conscient, conséquent. La vie est au singulier, nous n'avons qu'une seule vie. Alors cette vie, il faut te protéger yango, il faut te bandeni, il faut te tambola dans la vie. Na mona mutema mabe na mona kindokume oza na communauté congolaise. Na moni eleki ya batu nyonso na mokili. Merci na ba mama na biso, lokola ba mama Diasonamo, ba mama nyonso a famille Libota, ba papa nyonso a famille Libota, moi votre frère Tadingala panalinga bino mingi. Un grand merci na maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect maman. Un grand merci à maman Bijoun Ketani. Maman 90%. Au bon, on a papa Jean-Pascal Leka, maman Bijoun Ketani. En tout cas, que les bons Dieu vous bénissent. Nzambe apambola misala ya maboko na yo. Nzambe apambola libota na yo mobimba. Nzambe apambola nyonso oyo yo ozoko sala. Parce que aujourd'hui, derrière vos prières, derrière ce que vous faites, maman Bijoun Ketani, ma famille Belé et Zokobika. Un grand merci à maman Deborah Lubanda. Kilo Yaba mère à Calgary, maman, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci aussi à celui que j'appelle Bertin Konde Mbongo, propre fin de l'année. Bertin Konde silence. N'habité na salionine Bertin Konde. Le millionnaire à Linga Kofana na babola lokola batadinga la pape. Un grand merci à maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouan, Tata Poefa Pekato. Un grand merci à toi. Maman Katez, je vous fais de gros coucou Maman Katez avec ma nièce. Un grand merci Bongo à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, que les bons Dieu vous bénissent. Un grand merci à Madeleine Aketa, Fatou Dukonti, Makiala Kumba, Bino Nyonso Viki Mosao, Nalinga Bino Mingi, Maman Nyonso famille Libota, Maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe, que les bons Dieu vous bénissent, Maman Émilie, Orphelina Vida, juste la troisième Dodan. Na kisenso wana bana ba sepelat fin de l'année moi nano a kolata t-shirt Père Noël akoya ko surprendre bango ba kozwa moi cadeau bokanisa pe ba orphelin oyo et kozala quelque chose de bien. Grand merci na bino ba nyonso bo continuer à kolanda Tadi Ngalap avec cette émission le code de bonne conduite, plus de 24 000 personnes au bazalaka en ligne. Lorsque bah, émission Tadi Ngalap de les kaka, ça fait quelque chose de bien, mesdames et messieurs. Je vais vous parler d'un projet, d'un film. Oyezali na Bellevue Télévision, une référence Jérusalem, là où réside Makambu ya malamu ya ba cinéma oyo ezo ko instruire o ezo ko apporter un plus ba changement ya ba vie ya ba belé. Elle s'appelle Bellevue Télévision et ce film comme on a yango ezali servitude déjà lobby premier épisode de Kotaki. Vous savez que Kuna est ratakate lelo na 16h30 déjà deuxième épisode et Kokota na Bellevue Télévision. Bellevue Télévision que les bons Dieu a bénir a continuer kobattre ici na otche labino extrait il y a série nabino il y a film nabino servitude na Bellevue Télévision puis on se retrouve tout de suite après une façon de commencer avec cette émission. Merci beaucoup.
Oya na waza cadre de la place, la société monde de la place. Voilà. Yo, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation de prendre à ton frère. Lui ne sera oncle, oncle tata na été. Tata na zate yo ka dia sola tata na. Na zemi ku tezala tata, te bon yo luka tata siko kopi. Mais pendant qu'on a envie, la qui on peut pas luka ba koma yo neti yo capable ya ko minorir dans alors dans ces cas tant aux alaté, ba aux ala bien. Non, na sanga. Sanga makolo mwana eza ya kolemba, kilo botala te. Mais siko pour mona ki sanga pour nyosa isa ki ete semé. On dirait que tu es là qui est Molingo s'acharner dans le bateau. C'est un problème. Papa malamu ata mwana sali mabe ko beta ma opimele bloka oliate on a pesi bango za bloka olia yo za moté on bebe yo toi lo zandoki yo pumbwa to sala ni bo meto ndeko to sala ni parce que bolali na ye alamuki biso to akiti yo soko sala kate luka musala po ale yo sala boyo yo comment ko linga tengana sali sa famille nanga tangu na sali sa bande ko no bayaka a point ndolo bakate mona bomba ya sur la sali bande ko ngai ne ko bi problème ko ka bona ko so za mo sa biloba loba o ko suka kwa batu baloba ka basani c'est quelque chose comme ça le pas yana c'est ça ma bé donc après les dit kuna baraka mimi munga tani bariki miye na bariki na miye na nena kumbafu mibino. Voilà, et là qui extrait, il y a film Nabino Servitude, en tout cas, ils sont déjà disponible dans Belleville Télévision, Bokenekolanda. Nous savons tous que Zali fin de l'année, Makambo Zali est belé, fin de l'année, préoccupation Zali est belé, fin de l'année, occupation est belé, fin de l'année, Batubako Maka tellement très pris, très occupé. Alors prenez aussi le temps de suivre la série Oyo et vous ne serez pas dessus avec Bellevue Condu, vous savez, Bellevue. Aratakate, Bellevue et Simbarakak avec Bellevue en tout cas, vous continuez à couper avec confiance et voilà pourquoi Tadingala Panolingana Fongola émission nanga awa puto lukamoyeto solana bino bande ko balandi ya top de télévision. Naomi Barcelone, vous savez tous azali moko ya ba comédienne oyo à Zalakana République démocratique du Congo. À Evre Mingi à Congo, mais actuellement azo a comme résidente na France Kuna namboka ya Emmanuel comme Emmanuel Macron voilà comme on est Macron voilà et loko esalinga pasi ezanine. Je vais profiter pour dire aux comédiens, vous devez être prudent et sage. Être vedette, ça ne veut pas dire tout exposer dans la place publique. Être vedette, ça ne veut pas dire aux à la vie privée. Vie privée est à la cas. Au batuba kansa que non, star à la vie privée est à obisonio soto yebina obisoto monaka. Mais est à na makambu musus. Star à la vie privée na ye o mutu akoki koko tate entre autres. Makamuna ye eleka na chambre muto en kotate makamuna ye oyo eleki sur le plan ya nakati ya administration na mambo ebele batu ebele ba comprendre yango te. Aujourd'hui nani afongoli porte ya bitumba na vie ya Naomi Barcelone. Et pourquoi aujourd'hui Naomi Barcelone azo continuer à subir ba acharnement oyo na réseaux sociaux? Pourquoi aujourd'hui les comédiens bakoki kozala batute ke no ba fandi pe na kimia ba sali pe makambu moko bo eleki pe na kimia et apporter pe lumière mo bo batu ba sepeli. Il y a un groupe de gens on na yepsa kabino mettre fois on a lobaka presque na ba émission nga ebele. Batu wana objectif na bango ezalaka eza koboma ba comédien. Koboma mutu eli kolobaka ka te ke non otile poison akufi. Obetie Masasi,
o tie lichette o kotisi soki nindo na nzoto do kufi ko boma mutu eza na bandenge ebele eza lokola nga musala onga na salaka yo ye olingi okanga top media télévision o signaler top media télévision obomingati oye oyibinga caméra obomingati oye oyibinga machine obominga koboma eza kaka koboma te oyo batu bakendaka baketika batu na lilita na cimetière non bandenge ya koboma batu ezali ebele. C'est comme ça que vous voyez toujours avec nos comédiens il y a des personnes qui sont là juste pour qu'on nuire ko saper na ba réputation na bango ko descendre bango. Qu'est-ce que vous devez faire? Loko a déjà si boyebi ke il y a un groupe de gens oyo baza capable ya kozwa vie na yo na makamwa lokuta na makamwa solo ba exposer ngo sans pour autant baza na ba retenu sans pour autant baza na ba réserve yo oko vivre ndenge nini na société ya bongo na milliers ya bongo o kozala ndenge nini mes frères et sœurs. Vous devez kotala environnement au bozo vivre na bato bazo ko accompagner bino na bato bino bozo vivre na bango. La vie est très compliquée. La vie est très compliquée. Et surtout, bande konabiso pe misusu babazo occasion ya kozwa basi na poto, ya kozwa mibali li na poto. Lorsque vous tombez sur une femme insensée, un homme impitoyable et sans conscience, ba résultat nango ekondo zala kaka ba scandale na réseaux sociaux. Ba scandale na réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, Tofandaki awa, vous avez vu Oyo et Kitaki et Mati pour Ndekonabiso Luna Miezi Rebecca. Biso tozo linga ko faire comprendre na communauté congolaise boye. Que batu Oyo bazo memela bino makambo bino bozo mona ke eza ya solo. Baza batu ya lokuta. Baza batu Oyo ba mesani na mabe. Baza batu Oyo bateka milimo na bango. Baza batu Oyo baza neloko su ya ko protéger te. Bazali na réputation o bako protéger te. Ba carrière na bango nyonso ezo kendeka bongo. Soki botali bato wana nyonso bo bandi ko tanga bakombo na bango nyonso, vous allez constater que tous ces mondes là, ils ont rien à protéger. Ils ont rien à protéger. Et alors, ils ont besoin à ce que tout le monde bakoma ndenge moko na bango. Batu nyonso bakoma lokola bango, basala makambo lokola bango. Voilà pourquoi basalité na bango, basoni na bango, il faut baluka moye ba coller yango na banzoto wa batu. Ba coller yango na makambo wa batu. Ba coller yango na ba réputation batu, ba coller yango na ba conscience batu. Et les cas qui awa et qui tie Mati Luna famille elingiete ba bengani ba beti Luna afandaka et pas batu. Et vous allez voir de maman, de papa, de responsable de foi. Ba fandi pe wana bangwana bazo ko accompagner mensonge. Lokuta. Mama mususu azo benga na téléphone ngai ndeko ya X. Naza kutu awa boye ndenga za bongo sito bengani eto sali boye. La majorité des personnes na yeb sabino eza ba montage na bango ba salaka. Ba yokani yo bima leki ya X, yo kuna bima ya Y. Poto luka moye to accompagner ma solo na biso bien. Po lokuta na biso ekanga bien. Po batu bazala accro na ba chaîne na biso. Mais vous tous, vous êtes sans ignorer que le père ya mensonge ezaka diable. Père ya lokuta ezaka diable. Yango moni na yeb sabino, la majorité ce sont bana ya banyoka. Et vous devez faire la part des choses, maman. Ok, ndakota la chaîne wana pour nani parce que lorsque yo koti na kata chaîne wana, bazo ko sala ba diffamation, bazo ko insulter, bazo ko kosela batu makam. Ezo kota kati na matoyi na yo. Koyoka ezaka na force mususu. Koyoka o encaissé mingi etindaka mutema a changer même position, même goût, même façon, même ndenge ya ko réfléchir. Je m'excuse, c'est trop dur. Et vous devez faire très attention. Aujourd'hui, Luna Miezi et Azawat. Tout ça pourquoi? C'est parce que Luna aloba likambu o ezala normal, normal. Mais nami so batu ebima ke Luna afingi mama mo boy afingi yaya moko boy et puis bayebsa yo tokola kisayo na poto awa.
tokolakisa yo. Dieu est grand. Eza na makamususu do moyena loba ah donc ezate. Lorsqu'ils ont appris que Luna Azana Zemi, basala donc basala acharnement moko sur moi na bato. Toye ba répéter so Zemi yango eza ya solo et soki peza ya lokuta. Acharnement pour moi na wana azwa ka problème. Po bango bazwa raison. Yango nazo sabino bandeko na biso ya ba comédien. Bato wana derrière maloba na bango, derrière ba acte nyonso ba pozaka. Il y a un esprit. Il y a un esprit et accompagné à bango. Bazalaka animé par la mauvaise foi. Bazalaka na esprit moko ezalaka oyo et confessaka comme nzambe te. Oyo ezalaka derrière le kuta wana pour chercher à vous détruire. Preuve. Aujourd'hui bande ko na biso ebele. Bazai susu na ba relation ya malamu te na basi na bango, na mibali na bango, na ba famille na bango à cause ya maloba mobo e bimaki et pas bato. Nazaka ka sur makambo etali Barcelone nanu na longue wana te. Je vais vous laisser suivre maloba ya Barcelone. Biso awa dernièrement na ozwa et non font la parenthèse moussous pour ezaka makambo oza na réseaux sociaux, une façon de vous montrer combien les gens sont méchants, combien les gens sont capables pour nous la gloire ya X ya kotangsa même ata makila ya moninga nae. Dernièrement pour na makambo ya Karine na makambu ya ndeko na biso Karine awa ezalaki kaboye biso toye bisi bandeko na biso. Vous devez faire très attention. Il y a des hommes où des fois bazo mériter comme on a ka banzoto na binote. Il y a des hommes où des fois bazo mériter cause la mibali na binote. Yango nga na lobaka moi si nyonso pété nde ameritaka nzoto ya mobali. Non, c'est pas toutes les filles. C'est pareil aussi avec vous les femmes. Mais parce que nous on savait que Karine pensait que mobali oyo azoko s'attacher na ye azana mukanda. Soki a s'attacher na ye bakomi ndaku moko babalani na nzela ya mobali wana ye akoya kozwa mukanda. Or ndeko wana ya mobali azaki na mukanda za nango na Suisse kuna ezani C document C ou bien entre C ou E boy si je m'abuse pas na bosani ba explication ngo ba pesa ki biso. Elle pensait comme ça et kokanisa wana payer akanisa qui peut-être pona makamoko ba sola ki ye na mobali na ye. Elle était trop sûre que nde nazabo inazu mobali oyo aopesa nga mukanda na kozwa mukanda na mboko oyo na poto oyo toza na Europe oyo toza parce que il faut qu'on se le dise sans mukanda na mboka bapaya papa oza pena o balobaka nini oza pena na cimetière hein? Oza na cimetière hein? Okobano baluka tu feras rien de grave hein? Tu vas travailler dans le noir hein? Loba ozala na Canada hein? Loba ozala et pas maman diasona makuna na Canada na Montréal ozala et pas ya ba maman Deborah Lubanda kuna ba maman Zozo. Mais ceux qui osaka na ba France ou ba Belgique sans mukanda tu vas travailler dans le noir et puis c'est pas facile. Mais peut-être ndeko na biso azwaka lisolo ya malamut et pas noko encore ba noko pena o ba kwala kabangwaka apangi yo matoi et comme yo boucher yo moni que non voilà mobali yeyo akopesa nga mukanda ale yo pe au lieu otala avenir na yo au lieu ozwa temps ya ko examiner proposition wana au lieu omega koluka ko comprendre idée ndenge nini muto a zoyelanga ale yo pe okomi na ba calcul mo na kene nanga na zwa mukanda na kene nanga na zwa mukanda na mi pesa donc pa na ye na afficher ye ba ye kwen nyonso ke mobali nanga na chanzola ye na netola ye pono zwa mukanda omoni lelo air et vie akoki ko pesa Karine mukanda te bomoni conséquence. Bomoni conséquence aujourd'hui. Conséquence donc ezanine abimi na télévision
makambo na bango ya nkuku ekomi kobima na mpoasa ekomi kofinga na ba belle famille makambo biso to banaki oyebisa bango ke lobi ekoya lelo eye lobi bobenga biso bato mitema mabe ba jaloux ba nani ba zozo makolo na biso do ezalaka kilo mais jusque là makolo na bino ndeti nde muto ezalaka kilo tala ba résultat nango lelo eza nini c'est la honte non c'est l'humiliation n'est-ce pas eza soni eza chindoki buloji po kaka peut-être oyo basololaki bakomi na place au te il fallait azwa lelo elle est restée femme seule avec l'enfant y compris accompagnée par wifi voyez makambo toyaka koloba tozaka contre mutute cette émission ça s'appelle le code de bonne conduite c'est une façon aussi de vous réveiller c'est une façon aussi ya kolamsa même ba conscience tabino c'est une façon aussi que vous puissiez comprendre nini o bozo sala et pourquoi bozo ko sala yango. C'est une façon aussi, il y a Koyeb Sabino que vous devez faire très attention. Place on a coaché le coloté pour ma beza. Pour ma beza, place on a coaché le coloté que basala. Attention. Est-ce que moi j'ai un problème personnel avec Karine? Est-ce que j'ai un problème personnel avec Evie? Est-ce que j'ai un problème personnel nabandeko nyonso na yaka ko recadrer pour nos sabango na nzela? Non, non. Mais je viens faire le travail et ce travail on a la salaka. Nazaka na besoin et contribuer na ba vie na ba obazo salama lam na ba obazo salama be. Aujourd'hui conséquence c'est anine. El Karina moni que non et loko na yelaki eza bongote na mi benda na ngai. Ale ko benda na nango flamme et pesite. C'est comme ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux na ba milieu congolais, na communauté congolaise eza défini comme bêtise, comme place, il y a un règlement de compte, comme place, il y a n'importe quoi. C'est ça les réseaux sociaux, selon les Congolais. Les réseaux sociaux, pour devenir quelqu'un, pour que vous soyez suivi, pour faire un nom, il faut te mettre dans de bêtises. Il faut te mettre dans de bêtises. Il faut te mettre dans des insultes. Il faut te mettre dans de n'importe quoi. Parce qu'ils savent que le bêtise paye. Et vous oubliez que le bêtise est foutaka. N'importe quoi, ezali ba fruit, il y a diable. Parce que il faut qu'on se le dise. Le monde est dirigé par le diable. Le diable pense qu'il est plus fort. Or, il azali kaka fort asukiwana. Il y a le plus fort ezali nzambe. Voilà pourquoi na force diable azanango oyo bazali faible en esprit. Le diable a la facilité ya kozwa bango atie bango na bâton na bateau na bango batamboli donc elongo. Les réseaux sociaux au Congo eza mensonge eza lokuta. Eza lokuta ya kosakanate. Lokuta wana et kosala botala lokuta parce que yebi que la communauté congolaise est linga bêtise. Nous devons sanctionner ce genre de personnes et ce genre de choses. Il faut qu'on puisse arrêter avec ça. C'est pas bien, mes frères et sœurs. C'est pas bien. Le kuta et yakaka. J'ai même appris. Il y a des gens. Oh, bazoko commenter makamususu awa. Je suis pas permis de le dire. Mais le kuta na le kuta. Le kuta sur le kuta. Le kuta plus le kuta est égal à le kuta pour bénéficier à le kuta. C'est pas bien. Naomi Barcelone. Tozongiwana. Barcelone, bazo refoulé. Barcelone, babotolier Mukanda. Démarche wana banani batu basali yango pour que bako matina niveau babotola Barcelone Mukanda. Banani batu basali yango. Soki eza makambo ya solo parce que awa non peut sabino précision awa na koyeb sabino so eza ya solo ou ya lokuta mais juste ça sera vers la fin place de conclure. Soki eza vrai ya solo ou eza ya lokuta. Mais je vais vous signifier quelque chose bino ba congolais. Place au bozo mona ke mutema mabe e futakate. Place au ba lobarake ndoki azaka zoba kizengi azaka mayelete. Mutu yo asali sakaye na moi asunga kaye na butu amonie nyama ya kolia na butu amonie pondu na butu amonie musuni oye akolia po epesa ye vitamine abomie na butu na moi abandi o regretter zoba. Est-ce que vous savez que lelo
nzela oyo bandeko na biso ebele bano kende États-Unis ake États-Unis à partir ya États-Unis akomi kana a boyi na ye ko bwaka ngunda na États-Unis pour na ba condition a passer za kuna azui nini nzela oya kokota Canada akoti Canada na facilité abwaki ngunda na Canada na facilité. Est-ce que boyebi ke nzela wana lelo au moment où je vous parle bakangango bakangango pona nini à cause des Congolais bakangi nzela wana eza pona ba Congolais parce que ici on suppose que mutunio so alongwa Afrique akemboka mindele akete po abonga envoiement mais ake koluka vie. Peut-être azana ba charge moroboui, peut-être azana famille moroboui, peut-être aza mutu ya famille, mutu ya train. Ake aluka pona libota na ye. Ake aluka pona vie na ye. Mais bandeko ebele au mona akomi na ye na États-Unis amonite esimba te akatisi na ye aye na ye Canada. Aye ko boaka parce que le Canada, il faut qu'on se le dise, ezali mboka ya bo opportunité. Ya bo opportunité ebele. Menzela na soki bakanga kiango boyebi ke eza pona ba Congolais. Eza pona ba Congolais pourquoi? Pour la mauvaise foi. Po bokoma ki na niveau ya kosala yango mutema mabe ya ko banda kosala lango tina ba TikTok tina ba nini. Parce que yo o Monique nga déjà si na komi place o nga na banaki olinga kokoma alors faut luka moyen o kangela ba ninga nyonso ba porte. Non, ça c'est la mauvaise foi. Ça c'est la mauvaise foi. Olingi okangela batu nyonso porte po yo komi place ozaki na besoin okoma. Mon frère, ma sœur, un jour vous allez vous rendre compte que même vie na yo moko en faisant beaucoup des erreurs, beaucoup de gaffes, vie na yo pe baby. Okufi pe osuki pe nanzela, odo vie na yo esuki pe nanzela. C'est triste. Nzela wana lelo eza bloqué. Barcelone a sali nini pour a mériter au nyonso azoko mériter. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, ils ont la COP belé, ils ont en Europe, ils ont en Amérique, ils ont en Asie, ils ont en Océanie, ils ont un frère moko boye, ils ont un sœur moko boye, ils ont la facilité, bosali na COP a pesio mukanda. Bosali ne COP a tekelio mukanda, ozu papier. Mais na mukanda wana oyo okozwa, ofuteli yango soit mbongo. Et sungi yo na vie na yo, obandi vie na yo, obandi ko débrouiller na yo, et puis tu pars. Mais aujourd'hui, soki bino ba Congolais, na niveau ya kimotema mabe na kindoki, en voulant faire croire aux gens que bozali batu ya mayele, or bozo ko travailler na se ya kindoki, na se ya envoûtement. Bokomi ko kende ko funda banzela o bandeko na bino bazo zuela mikanda. Banzela oyo bandeko na bino bazo kotambola po azwa mukanda na facilité parce que batu nyonso babwaka nguna na poto bakosa mundele à l'exception de personnes. Ezala prophète, ezala abbé, ezala pasteur, ezala diacre, ezala évêque, ezala évangéliste. Otu abwaka nguna na poto azwa mukanda bakosela bakosa mundele. Bakosa bango baza batu lokuta mais akosi abuki lokuta wana. Parce que Azan a besoin, il y a eloko mo. Peut-être cette personne n'est pas une menteuse. Peut-être Azan moutou lokutate, amesana na lokutate. Mais réalité, oye akutani na yango. Et ça lié que abuka lokutana po azwa justement papier. Ce qui est là pour na mutema mabe, pour na épanouissement, pour na évolution, il y a Barcelone. Pour na réussite, il y a Barcelone. Bino communauté congolaise, un groupe de gens. Parce que ce n'est pas toute la communauté congolaise, un groupe de gens. Oyo mission na bino eza pona ko déstabiliser pona ko déstabiliser communauté, pona ko nuire na ba vie bat, pona ko détruire ba vie bat. Vous avez pensé que il faut to sala ngondenge biso to sali. Est-ce que vous avez pensé na bandeko yo baza famille ya Barcelone te? Na bandeko na bino oyo bazali na Afrique fo baya ba leka pe na nzela na fo bazwa mukanda na bandeko na bino o déjà si ba koti Europe. Vous avez réfléchi à tout ça? Est-ce que vous avez pensé à Nyonso wana? Parce que le lot, ok, qu'on fonde par exemple Naomi Barcelone, que Naomi Barcelone, cette dame Moutou, après qui est Moukaneza Moutou X.
mutu X wana azaboye parce que il faut bokende na yango na banzela etali administration bokoma bo signifier pour mundele alandela ba trace wana mundele alandeli ba trace wana nyonso akuti ke makambo bino bolobi eza bongo. Pensez-vous que lobby ceux qui ndeko na bino congolais ou bien africain mo boye aleki lisusu nzela wana akozala na facilité ba pesa mukanda? Pensez-vous que obino bosali nezali malamu résultat bo réussir kuna bino? Non, eza kindoki. Na milliers ya ba West africain jamais bokoyoka ngo. Na ba nation misusu bokoyoka ngo te. Bokoyoka ngo te. Naza j'ai des amis sénégalais. Auto solapé na ba sénégalaise misusu bana poto wana. Il te dit mon ami, tu sais, toute la famille. Et il y a awa nanzela boy. Et puis c'est facile. Eza banzela oyo so olekisi congolais nanzela wana inane eze belé il faut nzela na ekatana. Parce que batambolaka na milimo mabe pembeni na bango. Lucifer na moni siège na ndeti de komi na Congo. Nous devons beaucoup prier pour cette nation. Nous devons beaucoup prier même pour la communauté, même pour la famille nyonso. Bozo kota na banzela wana pour que les gens bokangeli Barcelone oui. Babotola ye mukanda yo o sepeli o gagner nini. Pondo ozana peut-être ozana mukanda te. Peut-être ndeko na yo moko azana mukanda te. Est-ce que mukanda Barcelone babotoli ba pesi yango yaya na yo? Bapesi yango leki na yo, bapesi yango ndeko na yo, bapesi yango mwana na yo. Ou bien mukanda ya Barcelone na balongoli, bapesi mutu obino bo elevaka na ranger ya liboso yende akomi na nationalité française. Buzoba ezongi kaka epa ya mundele do ye moko. Mais bokangeli bandeko na bino ebele ba porte sans le savoir. Sans le savoir. C'est la mauvaise foi Ezakindo qui vous devez arrêter. Aujourd'hui, beaucoup pensent que non, par exemple, ceux qui Barcelone, Eza Moutou, moko doit penser qui est Mukanda, même la vie, ya Moutouana, Eza en danger. La personne au besoin qui ne confunda, vie na Eza en danger. Peut-être il a une famille, peut-être il a une femme ou bien un homme, peut-être Azan na makambo belé, bako kotsaye na bafo et comment on appelle ça usage de faux wana ba cotiser na ba niveau wana nyonso. Vous savez que à cause ça la paix prison, à cause ça la prison et bino boko bénéficier nini bokanisi que non, nous devons détruire seulement Barcelone. Vous oubliez que en faisant ça bozo détruire mulongo ya ba congolais belé lelo mukande komi difficile na poto. Pourquoi ceux qui tolandeli bien bato ba komisi mukanda difficile les ba congolais ba congolais ba massa na biso ebele bazana bazo kemba ba misusu ba balobi ba continuer ka go finga o baba no finga na Congo bazwa quand même ata mwa lipa ba misusu ba komi basi na liboso na sima ezo yebana te na mwasi na mobali na ye différence ezate bango nyonso. C'est grave ça, c'est absurde, ça n'a plus de sens. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Vous pensez que tout ça là pour la gloire de ni? Non. Mutu oyo abonga na gloire de l'équipe, gloire nyonso ezaka nzambe. Et si lui. Et vous pouvez décider na nyonso. Vous décidez selon vous le genre de ce monde. Mais ce qui nous a maintenant assigné té etika leko ekotika la koko ki samate. Moi je parle très bien avec Naomi Barcelone. Ba Congolais. O nyonso babimisi lokuta nyonso o eza na réseaux sociaux oyo mukolo mwalelo pour la Barcelone babotole mukanda. Regardez méchanceté ya groupe ya batu o tozo sabino ke baza batu fo ko tia bango hors état de nuire na communauté. Batu bazo sepela o eza malheur ya mutu, mais batu bazo sepela malheur ya mutu, batu bazo sepela bazo beta maboko azui nzambe. Mais yo ozo sepela na mabe ya mutu, mais ozo koloba nzambe oyo ki kolela na biso. Donc yo e pa nzambe obanaki olela
mutuana mabe ekomela ye babotelo mukanda oza nokiti botala ba live nyonso bo sali mais jour boko ya ko comprendre que ezaki lokuta bo sa nini boko retirer ba live wana boko pesa bana na bino na mibali na bino ba explication mosusu yango na mitunaka basi oyo bazalaka na ba live ti na ba minuit est-ce que bazala pena na mibali basi oyo vi na bango nyonso kaka kofingaka est-ce que mibali na bango bojwa Carole nini pembeni ya basi wana bojwa Carole nini nayebi te na bon nayebi te poto yango soki ezo changer batu nini bon je sais pas Seigneur. Vous allez gagner quoi? Regarde, batu bazo CP là. Batu baza d'accord. Les gens sont d'accord, heureux. Parce que babotoli ndeko na bango mokanda. Mais je vous informe, ça c'est une vérité. Onga na solo liango na Naomi Barcelone yemoko. Je parle avec Naomi Barcelone direct. J'ai évité ya kotia makambo yenanga to solo li ao. O nyonso bozo mona na betando eke eza lokuta. Mutu moko abotoli Naomi Barcelone mokanda azate. Naomi Barcelone bakangi epete babotoli pe mwana na ye mokanda te. Le problème c'est quoi mes frères et sœurs? Kindoki, la mauvaise foi, les gens cherchent toujours yakoyeba. Naomi Barcelone azo vivre nde nini? Alie nini? Asombi nini? Azo kota combien? Naomi Barcelone azo tambola ndenge nini? Naomi Barcelone se porte très bien. Aza na problème ata mon côté. Mundele soki abotoli yo mokanda lelo. Soki azo refoulé yo. Soki eza ka o eza ke eza bandenge moboy. Est-ce que ekosenga na nos décisions na ebima po ba pesa bino bo ba no salela ngo ba émission avant Mundele a refoulé mutu do na mboka na ye. Mundele pona ko voyager ba avion pona ko voyager na voie normale. Ba avion ezalaka passe ezalaka rare. Mais pona ko refouler mutu avion ezanga atteint. Pour refouler une personne, avion ezanga atteint même na minuit, même na 1 heure, même na 2 heures, avion donc monanaka. Et ça le kuta, nous devons arrêter avec ça. Tozo komi sala mabe biso moko tozo mi kangela ba porte tozo kobe sa ba vie na biso. Et ça eloko malamu te. Naomi Barcelone se porte très bien. Bino ba yebozo ko benga bozo ko koma Naomi aza très bien eloko mabe za na ngote voilà. Lobe ko lekalelo. Merci beaucoup.